esika nyonso bozwi oyo ekokomela bino message na temps nyonso en tout cas mbote mingi bandeko nyonso baabone nyonso ya télévision toye na émission na biso ya lelo oyo toza kolobela ndeko na biso Kadiombo. Ndeko Kadiombo auti koanalyse émission moko lobi elekaki lobi auti kolobela makambo ebele na kati ya émission na ye. Mais biso na kati ya émission na ye tozwi makambo oyo ya malamu to mabe oyo biso pe toyi kolobela ndeko na biso na ndenge alobelaki lobi. Mbote na babone tosengi bino babone oyo nyonso bopona ka télévision comme chaîne na bino bo rejoindre biso kaka ndenge bomone image photo oyo vidéo oyo totia boza ba membre na biso po tozalaka na bino en tout moment na ba conseil to na ba biloko ebele oyo tobanda kopartager na bino. Merci esika nyonso bozwaka biso na moment nyonso oyo bozwaka ba message na biso en tout cas merci beaucoup ba oyo nyonso bapona ka télévision comme chaîne na bango toza toujours na bino ensemble tokotika na te toza kokoba se kokoba bandeko émission oyo to uti koyoka ya ndeko na biso Kadiombo alobi makambo ebele ya malamu mais eza na point moko oyo tosepeli nango te. Alobi liboso likambo ya ba Martin Fayulu oyo tomonaki na ba campagne na bango jet privé wana ezaki ya famille Kagame. Oui effectivement ezaki ndenge wana ezaki ya famille Kagame nde oyo Martin Fayulu asalaki nango campagne na ye. Bon wana ezaki juste façon oyo oti ko révéler contenu ya babokechwa yambo balobaki likambo yango wana c'est normal. Alors likambo ba loi électorale totika yango mais tosala likambo ya recensement au pays mobimba tozangi ba carte toza na carte te pour citoyen toza nango te wana eza normal eza pas normal. Il faut que ba konzi mboka batala comment ba peuple congolais bakozala na carte identité mboka lokola Congo tozanga ba carte identité eza pasi toza ba carte électorale mais eza carte te eza identité te faut toza carte na biso biométrique na biso congolais comme bata ya Mobutu toza ba carte pour citoyen. Mais bata oyo tozoleka ba gouvernement oyo en tout cas tozwi carte te yango ntina tomoni ke no ba mbutu eza ebele na ba population na ba étranger oyo baza ko envahir mboka na biso parce que tozo ko rater ko yeba étranger na congolais yango ntina ya kosala recensement ya koyeba congolais aza wapi na étranger aza wapi plutôt mais ya kotala pona bata ya élection makambo e passé bien parce que nande toza awa ambouye meza makasi ya koyeba mwana mboka na mopaya eza te parce que na mopaya pe akomozwa pe carte électorale aza na droit ya kovoter nde ozomona ke non toza na babitumba ebele na côté élection makambo ezokende normalement te wana eza makambo oyo bakonzi bakozwa yango ma mibeko bakofandela yango na état de droit oyo bazongisa bakongolais bazala na carte identité carte pour citoyen to mutu faut azala carte congolais azala carte na biométrique na ye o bayebi ke no kombo na ye makambo nyonso na ye en tout cas ekozala malamu makasi soki tosala yango te ba élection nyonso tokosala awa ekosimba te parce que na ba étranger baza kokota na kati bazosala mwa ba désordre na kati po mboka ekende liboso te wana eza makambo oyo ma leta akoki kotelemela yango makasi ba étudiant makambo eza ebele nayebi te stratégie nini oyo gouvernement akozwa parce que na kati ya gouvernement soki bazwi ba étudiant bakena ba école nyonso wana baki koidentifier bango ekozala malamu na ba province base makambo bani na ba école bakena ba société bakena to bakosala basa identification bayebi bato nyonso basa recensement en tout cas pour koyeba chaque congolais bapesi soki bapesa bakarte wana ekena ba province nyonso na ba expert ekozala malamu makasi mpo nini mboka na biso ezala quand même ba population bazala carte identité. Mobutu ata azali na mabe mais tozali na carte pour citoyen mais banda tokumi ba république du Congo tozongi tolongola na Zaïre tokumi na Congo totikala kozala jour moko te na carte pour citoyen tozalaka na ba carte électeur électoral électeur nde balobaka mais wana eza makambo oyo eza makasi eza équipement très nécessaire ya kolobela yango biso kala na kati ya kadi télévision tolobaka na ntina keno Jean-Marc Kabunda asilika te na likambo oyo balongoli na parlement
tolobaka na kati ya télévision que non Jean Makabunda fa sepela pourquoi balongoli na kati ya parlement le azongi na kati ya nani na azongi comme secrétaire na parti na bango ya IDPS. Il fallait nde akomisa parti wana eza makasi ba créer eza parti ya ba combattant te ko eza parti politique akomisa ngo makasi. Oui, ba remarque eza makasi Jean Makabunda alingi kolanda trop ye akomi kaka soki fils moko lobi il faut répondre bato tout balo il faut répondre et tout le monde s'attaquer dans l'IDPS il faut jamais Kabunda aloba wana eza nani ya bien te en tant que responsable ya parti monene cause la secrétaire ya parti eza du n'importe quoi eza fonction monene to jamais Kabunda za mutumo il faut à se ressaisir amitia place moko ya makasi ami afanda kimia tout le monde a parti mosusu bato na bango en tout cas ezaka rare mutu akende ko répondre mutu asala bona boye ba parti oyo ba responsable en tant que IDPS pour le moment baza na kati ya na baza na pouvoir il fallait ne bango balakisa quand même ba biloko mo ya makasi mais Jean Makabunda aza toujours na ko répondre so mutu asala émission il faut asala réponse il faut asala to nyonso wana eza kopesa ye force te tolobaki ba mobiliser ba s'organiser ba fungula banani ba bureau ba cellule partout au lieu ka eza ba parlement debout à tout moment na limité on a deuxième eza bien te na kati ya toloba likama déjà bien mais ka de mopé a autre kolobango tolobi que non jamais on il faut pesa ba pesa mokonzi mboka makasi et puis ba se préparer déjà que dans 2023 nini ba kosa la pona mapona mipo oyo salami déjà oyo était ya bango tolobaki na kati so bolandi ba émission biso tolobaki makamwana mais apparemment c'est comme si balanda ngote bayoka yango te yango ka jombo asalaki émission wana biso mpe tozongisiki non tolobaka likambo deja wana na kati ya IDPS le baza na pouvoir il fallait bazala quand même exemplaire na façon ya malamu mais tomoni na Lubumbashi IDPS akomobeta bato oyo ya parti na ye baekolo mosusu ekomobeta IDPS akomi na Kasumbalesa na bilanga asali mpe ya ye poste bauti kolongola ngo kala mingi te bandeko na ngai tout ça eza ko diminuer parti politique comme IDPS MLC atia osala ndenge wana te MPR asala ndenge wana te PPRD asala ndenge wana te boto yebi te IDPS nde aye na makambo oyo ya sika ya kobeta bato ya kosala bafilature ba IDPS bakomi na baagent na bango ya secret IDPS akomi na babiloko nyonso IDPS azali tandis que na makambo nyonso wana ekweyaka likolo ya chef de l'état eza malamu te bandeko soki boza na moment oyo eza bato ifo basepela bafanda kimia batala manda ya mokonzi esila bien po tobetaka me maboko moi na kati ya mboka na biso bahistoire etikalaka so bato mingi bakoti bato ya désordre bakoti mingi na IDPS bamosala makambo ebele ole Jean Makabunda c'est le moment afanda abanda kotala ke non à chaque province baseli baloko nyonso wana ya parti politique ezalaka kuna banani ame ya komaîtriser bango basala force mo boye pour la 2023 nini bakosala mpona mapotamie mokonzi soki akotia libaya po aleka mais na makambo oyo baosala eza kopesa force te ya parti ya mokonzi eloko wana tolobaka deja na kati ya télévision likambo oyo tomonaki ya mabe eza oyo ya kotala président honoraire peuple congolais mutu nyonso aza na mabe na ye mutu nyonso aza pe na mabolamu ata ya moke tobanda kokindela kaka mutu mabe na mabe na suka te balobi ne juge point mais biso tojuge ne condamne pas biso mutu awa kojuge mpe akokondana eza nzambe biso so tomoni mabe tolobi yango totiki me tokondana tojuge te me tomoni ndeko na biso Kajombo auti koloba 600 000 $ oyo bafutaka président honoraire Kabila Kabange balongola yango po babungisa ba hôpital po eza ebele batikela ye 10 000 $. Omoni soki toza na démocratie oui eza démocratie ngai naliaka na ye te mais eza kolakisa quand même bato oyo balandaka bato oyo bamonaka biso ya mosika esa bango place na motema te président Félix aza président soki alongwe bakopesa ye baofuta ye parce que mbongo oyo ekotaka na République démocratique du Congo mbongo eza ebele toloba teke mutu tele aliaka parce que ntango Mobutu akenda na oyo akenda na ye mutu oyo alanda ye aza te totika bamalangage oyo ya kolandaka keno
alia mbongo ebele asala breton moto nyonso atravaillaka mpo ase serve mais ya mpe mosusu atravaillaka mpo ake liboso soki badéfaillance ezalaki oui c'est ça yango pouvoir il faut azala toujours na opposant pour pouvoir et qui marche bien soki pouvoir ezali sans opposition pouvoir emarchera bien te mais ndeko Kadiombo il faut koyeba ke non respect malgré toza na démocratie mais respect eza bien botika mpe Kabila afandaka mpe na coin na ye na marke na ye tome ya kotala to oluka baklasse ya sika politique tome ya kopesa bato bavie mosusu parce que soki tozongelaka toujours Kabila oyo azwaka autant to tomokende ntina niveau ya kosala barecherche ya koyeba nini wana bo soki bafungola biso kasi banani nyonso banani badéplacement nyonso ya président pour adéplacer azwaka combien omoni ke ekozala malamu te ndeko na biso Kadiombo toza koloba tolandaka biso nyonso topesanaka biso basango soki ozoloba mpona 600 000 oyo bafutaka ye bongo président mpo asala batournoi na ye par tournoi azwaka combien yo nde moto oyebi ifo oyebisa biso to eza réponse te eza nini te mais eza kotala toza bacongolais toza babantu respect ifo ezala président Félix akozala président ayomonaka olongwa ye mpe bakohonore ye bakopesa ye valeur wana ce n'est pas dit que aza spécial non toza quand même na moi respect ya kozala ata na bato moko boye apasa ata asala mingi ya bien te mais apasa tomonaka ye bapays mosusu ezalaka ndenge wana po pays ekende kodéveloppe mais ya biso eza to bapays africain mingi ezaka bato bakufaka po tozala nasala na référence eza bien te en tout cas ndeko Kadiombo na émission na yo oyo osalaki eza malamu makasi mais na parti wana olobaki en tout cas il faut korédifier toloba makambo oyo ya mabe te makambo ya kotala basalaire to bamakambo mosusu tono tokosala toza makambo ebele oyo olobaki ya recensement eza très capital makambo oyo ya ba Martin Fayulu eza ma bien parce que baza kobomba ba vérité mais oyo lobi bato ba comprendre vérité eza biloko ya koloba yango wana makambo oyo olobaki ya Moïse so nani wana nalobi yango te parce que na kipe yango mingi te mais nalobi likambo oyo namoni kino eza utile ya IDPS fo babungisa makambo na bango ya nani ya ba carte pour citoyen il faut congolais azala nango wana eza normal mais makambo oyo etali makambo ya présidence ndeko na ngai oza ni député ni nani il faut totikela kwana soki olobi keno likambo mbongo bafuta Kabila $600,000 eza ebele yo oza na souci ya soda te parce que député bafute combien ndeko Kadiombo député bafute combien soda bafute combien toloba siko eloko wana député bafute combien soda afute combien député akendaka place mo boye mais soda alalaka libanda so tala ndako soda asalaka okondima te mais tala villa ya député omoni ke soki tosala baanalyse ndeko Kadiombo tomeya kochangeaka parce que bato mingi balandi yo bafélicité yo mais il faut bokotaka mpe na côté ya baarmée bozala souci na bango na kodiférencier na badéputé botika baniveau ya baprésidence wana toute autorité vient de Dieu badéputé banomaka bango mais na grâce ya Nzambe nde mwana moto mwa président soki moto nyonso akoma président mais biso towa président po tozala mamamai na biso mpe mosusu eza émission nasali mpona komeya koyebisa ndeko Kadiombo toza bato oyo tokoreklame ebele ka nde ozolobela bato mosusu nde baosala baevre na bango eza mpe moto mosusu asali baevre na ye mais ka mwana dignité na personnalité totika totala siko basoda tokotala bakamp omona place ndenge soda afandaka na place oyo député afandaka en tout cas merci beaucoup na baabonné nyonso na radio télévision baoyo bapona radio télévision comme chaîne na bango ezaki moke oyo tofungolaki mpona kolobela ntina ndeko na biso Kadiombo oyo bato nyonso balandaka ye alobaki na ye malamu me na suka nde oyo alobaki eza mabe te fo tozongisela ye quand même ya kolakisaki non kokoma kosimbaka belongo mosusu mpe toza même pas bato ya Joseph Kabila te mais eza façon ya komona ke non eza bato oyo baolia mbongo koleka même baoyo bamosusu baotravaille mosala makasi soda policier alala na se aola libanda tala bandako mosusu alala na bacarton
mais soda République démocratique du Congo salaire n'est combien? Mais tala siko ba député bazo réclamer ba combien? To ba enseignant peut toloba te. Tato me akobunda bitumba oyo eza quand même bien na miso bato po bato ba mona keno bato baza maele mais ki to tia ba fertilité na kati ba biloko mo eza na kati. Oui, soki na moment na ye na gouvernement passé asala eloko te. Mais eza to bongisa ko na moment oyo komi ya biso. To bongisa ngo siko komi to ba na mboka to bongisa ngo. État de droit il faut ça musala ngo. État de droit il faut il na makambo nyonso na mais soki okomo kopesa état de droit yo komo pesa ngo ba idée obalongola boye na boye eza soso état de droit te. To ande oka jombo sempesa abandeko na ngai ba oyo bakolanda émission na biso c'était juste to lobela ndeko ka jombo na kolanda oyo auti kosala video na ye lobi na koloba tina keno balongola si 600 ye aibi monta bafuta kabila $600,000 balongola ba pese $10,000 yango tomonaki keno quand même par respect aza président honoraire babilo musu tokoza mingi koloba ngo te parce que député oyo bafutaka mbongo place kutu makambo mingi eza kokende bien te na soda oyo abunda bitumba butuna moi so tali omona keno soda azonyokoma makasi député aza un patron yango tosali analyse émission ya lelo po koyebisa nde okadi yombo keno babi makambo wana il faut komeka changer façon ya vision ya koloba makambo eza ebele tokolobela po mboka biso ekende liboso toza na posa ya combat ezala quand même loyal tomona keno mboka na biso ekende liboso na bato ya mayele mais tozala toujours na bato moko boye tolobela bafertilité batribalisme mo boye ezanga ntina c'est pas bien. Merci beaucoup na ba oyo nyonso bapona radio télévision merci toujours tokolinga bino en tout cas bo rejoindre biso place oyo bomoni rejoindre oyo kobimaka na mingi te bozala toujours wana po tomeka koavancer liboso toza na baide ebele ya kokende mpona ntina ya chaîne na biso merci na ba oyo nyonso bapona radio télévision merci na ba oyo nyonso bakozwa message na biso na moment oyo nyonso ekokomela bino bopartage yango boaime yango bacommentaire na bino ekozala makasi mpona biso merci beaucoup.